Pona sepelisa mokili, eske pona zalaka ka pene na yo? Hello, 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 hello. I would like to welcome you and invite you to sit and take time and watch and learn more of our site. My name is Stacy Tambewi. I would like to present you this show, the one and only, like I said, the one and only, www.congodirect.fr, www.congodirect.fr. Kande tolobaki kande tozoloba vediste sitambwe yeyo minga kolobeza te balobi eza ya kobeba vedi toza awa na www.congodirect.fr balobi na ko kangela bino vedi musicien na bino moko ex-musicien ya Félix Wazekwa, grand frère, je vous salue ici Kozali. Donc na ko kangela plein studio boulot eza makasi banda ko tunakoma ke moyena ko tezate pour balobi ke non o ezo le kanakati kuna. Ils ont trop makasi. Balobi veut dire il y a solo pena makamba minene makasi abombi pe azolinga batu baye bangote. Mais na moi le quoi na eko bazo fongola porte siko poazo bima comme ça na kanga yata 2 minutes na zo temps na e comme ça ameko expliquer bino album na ye sika. Ouais ye wana na musika bozo mona ende ngazo kita bien na studio tozo zoye akobima na enyo stu yangoyo na kangia pesa ngata 2 minutes. Stéphore et Hilo ex-musicien Félix Wazekwa. Encore une fois, mon vieux, Naïbité Yemoka s'est présenté, Papa Sabino Mbote. Bonjour. Oui, bonjour. Na sepelika ninge oyekotala na studio. En tout cas, merci à toi. Studio Maxi Media, Junior Kadia, Arnaud Vuma. Donc, nga Stéphore et Hilo bongondongo momangi mopete. Vedi mwana mongala. Tozara apona bino. Merci Bino Moboyoki à se présenter comme Bonayangwana, plein studio. Kobimana enyosto yangoyo toza vraiment na en fait toyo kebele ko uta na we pa waze quoi ti on se retrouver yo moko un peu toyo banano tozongisa batu maele pe image na zonga bango lisuna mutu un peu parcours na et pas ya Félix waze quoi ezala kindeni. Bon normalement ningzala j'aime tout na quartier ayemba na e avant waze quoi na kuna pembe na vie na monstre. Là, c'est mort, si na kenda qui déjà na sala ba test ba ndima na ba pe ko kesi mo mnenera ya Congo, ça sert à rien autant ba kombo bona talara mo seleka. C'est là que bon vient na ngamura ya quartier master ya mo ya wazi quoi Abubakar Jebes Kotitia Mbote Sikozali nous en a Paris pour l'instant à Kini. Et ça que vient avec Kara avec petit na yemba bien bon à proposer na que master ne mo boye à ça la mouvement n'ingala na ONU britannique. Kumbanga pe nenge pe to banda pe plan tilelo tinenge tilelo te me tinenge pe plan pe banda ti nenge pe voilà. Ouais tinenge oye kolongwa bon question mo ezala ki uti pa Berton Kouva balobi Junior Kadia très fort na simabilili yende mutazana biso eloko nini sali olongwa et pas Félix Wazekwa o se retrouver te ou bien ta fui Fantomas. Merci. Nalongwa était mais nalongwa. Donc ça fait au moins 10 ans à peu près. Et n'engé zalara car bon c'est to banda qui en moi et le moi zala qui était to penser qui peut être bon idée c'est que un jour tu retrouves ça va succès par. Donc ça na ka tu sais na comprendre bien bino bat bo fonder orchestre wana bino bat bo saler en fait monstre kutu yé mo rasel na elo côté mais na bokasi na yo na baninga mususunde. Te asala ke loko parce que tala waze kwa mokwa bongo to abele déjà que Félix waze kwa mokwa bongo veut dire asala ki quelque chose ya makasi parce que on est composé bien la mélodie bien zalaki biso te na ba port na biso en tant que ba chanteur ba guitariste ba danseur force wana biso nyonso yon te sala que cultura et groupe et aux combo ya cultura. Par après, n'engé pas d'arrêter bandi ko beta album nakin. Après voyage pe bandi, t'inengé ba succès pe comment qui quoi, voilà. Arnaud Vumu, balobi oza musika toza pembeni wana. Noeli Boavida. To lingi to yeba. Tindenge olongwa po beti tolo olobi ngo penda ke non. Bino batu bandi yango 10 ans yango yo presque depuis ozara na cultura PV
Cultura Pays, il y a Vieux Félix Oisé quoi. Oh il y a Lelo, et ça album au bandé en depuis ba idée autant aux alay non kuna ou bien et ka presque boy. Ndenge bino nyoso beaucoup miko zoba idée ngo. Te ba idée ça non depuis na un jour on est biso ba africain ba groupe na biso tout surtout ya Congo. Suka rara to longa na biso. Biso ba travailler ba leader wana. Suka to longa na biso ka. Parce que boyebi bien que la orchestre. Bolongwa na bino te na kati te bokima bozana na bitid mingi ya okima. Soit yo okimela na poto ou bien okimela na Afrique na Congo. Teza okima teza mingi koti ngala tikalaki précisément ngala tikalaki mais na poto na France na Paris parce que tant on a ils ont marché sous soudé. Place on a ko fanda adresse marambutu ba master tout ba ebagi place ngala zo fanda le jour pe bazo zo vol bazo bien ngala habité ngala contre-temps bino zonga total après. Le seul qui n'a kima qui veut dire na parler je dis na kima qui te viens moi comprendre que petit à sentir que les autres simba n'ont sousté il fallait répéter tigara à l'uganzela na mususu voilà. Ah c'est bien la question mais na yo qui ozo insister mingi na kombo moroza ko mibenga koni ya moto ou bien ozo no koni simple koni po so babo ki le mayo silie so na zo ba koni eza langage mo ya vers nous ba trop na culture pays et dit ngala zara koni moi na vanda na ngona orchestre 10 ans mais après kaka dans la zone ka musa na ya musique parce que na za koni le musa na nga na kopela na nga pour koni à part kopela to utiliser na ilo koni ah c'est ça à part kopela Junior Kadio yo ke loko wana veut dire na simabilili ka ndo sala to bima ba couleur ba choco frappant merci na question na nga mususu ezali mon abino ton bolongwa nengwana olobi bien que olongwa na Europe hein yo tikala na Europe ba bengi yo me yo lobi baninga bakende yo tikali no po zaina ba char osala te ba char te na tikala ki parce que on est que comme na souka en fait na comme na souka te mais disons eze belé otika batu nengwana public na yo balinga ki yo e belé oyo batuna peke no akenda wapi alimwa asila parce que protoneti et si les arabino pensa mais après 10 ans yo seko les sous au laxi penda kozaka konyango moi que peut-être ça va tout les bezali bazo comme bezo les veut dire ba mélodie makasi ezali ba makasi ezali ba générique tout le baté biso mo to yebi ki bana kini boyebi bana poto boyebi biso mo to ba locomotive et ba générique ils ont biso moko donc au na sima ba wagon surtout kumbaka bango côté générique tout le ba mingité bon c'est là ba générique a bien pour n'obeta deux génériques moko na osala ngona ba master moko baza côté Nigeria featuring na ba Nigeria moko boye moko na obeta ngana esprit ya cultura c'est que la 10 ans na poto mutako aussi là non facilité tout ça. Ah ben Namoni a vraiment sûr au Banglais baza very sure na what he does na o yasalaka d'où na ebité so na rosenga bato bazana sima Junior Kadia Arnaud bozana sima on a bo chata mo extrême qui ba o ba yebiete na ba o ba yebie ba o ba bosanaki na ba o bazana besoin to refresh in the memory kekaka yelo ko nemo boyo soki yemo pe akoki ko permettre bien ko lingana senga ya célèbre sotamment appel amour amuke ouais biloko eza moi ebele mais na komiko ça moi quelques biloko ba extrait biloko na sala quoi na zo sur le moment boya mon amour yaka kita epula yaka monsieur zali ba mokwa bongo moni makambo lukiawe mokwa bongo moni makambo lukiawe otombi mambi okwima mikana o donc voilà biloko eza ebele na sala tellement ebele bana Congo partout bino moko boyoki ye azongisi bino lisusu na mwa ba biloko mike ndambo asala pe pa moko wa bongo boyoki na ozwa mwa tona pe total extrait ndambo ya clip na ye moko apesa ya album na ye oyo ezobima ye moko apesa biso kombo nango comme ça tolanda na bilili normalement kombo album nanu mpenza na piste parce ba kombo eza ebele ma album batopesaka kombo par rapport ya mosala ndenge ezokende par rapport a baide ozomona na quartier na nzela nde kombo album ekoya mais titre ya nzembo tokonda tout à l'heure titre nango eza awagu
Awa gu bino moko boyeki, bozwa temps, bolanda yango, comme ça, I'm back with you. Thank you. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Pona sepelisa mokili, est-ce que pona zalaka pene pene na yo? Yo bimisinga bolingo, olinginga na koma na mboka nini ngai pano solaire ya bolingo na yo nazalaki koproduire mba efe ya bolingo epa na yo affection, tendresse, ma caresse kaka yo mokolo baki bolingo ya boye nanu nazwa yango te lelo nasi retrouve libanda lelo ekomi toboyana bosani ke mama bienvenue Biko Olubwa Claude Olubwa ya Germain Pundu Roger Sivi Régis Bukongo des affaires nzoto ezoki pota moke makila ebele ekete mwenda oyo bolingo ezokisaka motema soki mabala nde somo jede mongwande yuyuka bwiku Fabrice Paolo tolobaki tosala na mabete olelo bimisinga libanda na bolingo na yo mabe na bolingo ya papisikilanga na bolingo nanga muchima Tutu Mande Café Etienne Chimanga Francis Calbo 0013 Olivier Lankosenoke Bala Kinongo Lopez automatique Zebele Mobobo Jire Sentona Ngaina Kolela bolingo kimi ngai mpasi bolingo nga nakoluka bolingo bwale o epai ngai nazali natikali sans amour ngai nakolela bolingo mpasi bolingo bolingo nanga bolingo Fredi Mateka Jefe Kenzewa Féroce Potoe Maître Dava Daoston Audric Bokwala Tendance Bolingo pourquoi toujours pas Bouboul Matezo Bolingo pourquoi Bolingo pourquoi toujours pas Vieux Miko extraterrestre Babi Chibungu Saint-Brieuc Salvador Momangi Lombiongo Eric Ifonia Ange Pota Mimi Loua Clarisse Olubwa na bolingo mpomba pe azali te na bolingo mama moto azwa pete azali te moto te atombola mosapi pe likolo bolingo nga na longi ye Christian Vi Mogwa Momangi bolingo nga na ganye Riska Mogwa Momangi victoire Iram Mogwa Momangi Mopete Boyoki papa
tala ndenge nakomi lokola moto polelimbula wa bizara ya bijou de polka le professeur toujours meilleur mawana ngai moko nakolelaka lolango epelelinga na motema soko joi na yaka Junior Kanya Maxime Media Yenga ye Stéphane Hiloe Mama Ofe Beri Malunda Mbeni Yusuf Moulaji Aboubakar Chebes Kotitia J.C. Bolt Freddy Mateka Patrick Ekenge Bouboul Matezo Yenga ye Naleli Bolingo Wale Naplere Bolingo Tumu Soko Kite Fanae Mama Pourquoi toujours pas Naleli Lolangoe Naplere Boya Bankana Ouais, tozongeli bino na 3w.congodirect.fr. Touti ko tala extrait ya clip na yo. Moi ndambo uti koleka. Vraiment na yo ki obeti musique ya babilo ko préparer les biso yango. Ouais, ouais, ezaka nzembo moko na la tiango la carte promotion. Bayo kaka nzembo bajara barumba banzela na ke bajara barumba. Bajara barumba. Na ebité bajara barumba yo beti mais niveau na okeli nzembo wana balobi bozwa tombo yo kayango nzembo mwa kitoko mais na yo kineto bokelo o mona kati wana peut-être bokela kango mutu ou bien quand ndebo créer bo mesana o créer pona sepelisa mokili il faut na zalaka pembeni na yo elobi nini to obokeli yango nani te normalement ni logo wana batungi ba repenser tant na bokeli mutu moko boye ya bokeli vie moko boye bien leader moko boye moko wa bongo mingi to lobela ye wana vient ngati na okreche pour na Félix Wazé quoi benga ina kombo na ye monstre d'amour ya Lando ya Félix Lando wana vient ngati donc okreche pour na ezaka ke maloba moni basa ba lision na ba ndenge belé mais c'est normal to boulard la ba ndenge belé mais ça ko lobaka ke nazo la sabatu e ndeti yo boza mwese kitoko ezana mutu o peta mususu asalaka yo na éviter de se mutu asalaka yo comme kitoko boye na éviter je m'excuse mais peut-être à part Nzambe ailleurs l'habité mutu moko ba part Nzambe rebebe qui na cielele à part c'est bon voilà et cause peut-être les lobes rose na mutu na ça pas bien que excusez moi na mutu uzalaka nae nsu kabwani a remona que côté okiwana veut dire yo au recépé ça ba tout parce que maintenant dépenser trop pour na yo kolata suki ndenge zalaka mani ndenge kebongo le dire recépé so ba tout mais or ndenge okiwana bato ba ko sepela lisusu ko ya ko sepela ko leka tu vois on entend avec exemple mon azo pesa ça soit na bibo na bien ba sens sebele donc veut dire na chrétien nga mutute ezaka maloba ne to bagala ba verbe biso to vana na ko la verbe déjà boyebi culture pays vi monstre d'amour himoro ko ba verbe muto a banda idéologie yango ya ba verbe yoana à part ba papa lutumba donc yoana donc chrétien nga mutute voilà quoi voilà bino moko boyoki ye moko apeseli signification ya l'ICC oyo ngana tiraki na musique na ina otiko kasiko vraiment na ebité ekebima quand album na yo au lancement au camp pour bao bazolanda ba se préparer déjà bayoka yo normalement date fena fixé date fixa en temps bien marambutu et sili après pour être robin en 2015 beto bin en 2016 tout ça en 2015 vers la fin d'année. Mais en 2015, il y a un plan. 2015, déjà 7 à 8 titres. Mais ce qui peut aider les autres sopanaraga, moi, je boire moi aux alatés, donc on s'en va à 9-10. Mais, ou bien, on a calé les 7.
Bino moko boyoki album na Esuki na 7 wana na générique bien na générique nyonso ensemble la chango 7 titres boza la après yango to robina na fin de l'année à lobby dans na moni ke ba Christmas na biso New Year for this year is the best New Year na zongi swepa na yo tozo temps mingité soko zata na mo ba dédicace ya okomisa Monique Sele Lekina dédicace à mingi ba vie basé belé ba master basé belé ba petit basé belé d'abord la pensée na ba vie na e mandongala vie na ngai maître Shunlai Makamata bokomba kasa kasa bo sanité master na ngai Teddy Ndongala na bo santé Freddy Mateka na bo santé Yuka Buiku Moussa Toko le préfet na bo sanité Babi Chibungu na Saint-Brieuc na bo sanité Nono point carré voilà quoi donc va passer billet tout le bagage comme on regarde ceux qui va passer au big na fait va lobi sala liste et ba komba batu nyonso yebi na mokili pour bo sanata mutu moko veut dire na ceux ba on a bo sani bino bo comprendre kaka merci balandi na biso ya partout dans le monde Afrique Congo Europe et tout ça bon on a www.congodirect.fr Francis Calbo 0013 ouais quand tolobaki nazana bino balandi na biso ya www.congodirect.fr balobi balandi na biso ya partout Europe Afrique Congo nazaya bino site ezo cartonné le collègue ba site nyonso yango yo balobi vedi ememeli bino Stacy Tambwe yeyo la bois noire number 10 Monique Sele Lekina na Aubervilliers kuluta baleki babino libo avida mama ya bana yeyo Stacy Tambwe lorki alungila na musika babizou donc émission oyo eza ya bino balobi nazongi si bino lisusu bobo sana ngote bobando ape komona nga Stacy Tambwe yeyo number 10 numéro 10 Arnaud Vouma yo wana na simabilili balobi Grévi Futila Liebo bakombo musuba kendana na malembe fozo penda tana yo balobi Grévi Futila Liebo zola mbwa ngayo yote Stacy Tambwe yo na ozela babi yango batiki yango Angola to mona ngo to vanisa masolo to beta kitoko yo ebi oui na suki na bino awa bozala toujours connecté branché na congodirect.fr congodirect.fr babizou bozala branché peut contacter na numéro ezolekana à suivre merci Dieu a choisi les choses fortes. Pona sepelisa mokili. Est-ce que pona zalaka pene pene na yo?